Brosa frati kabalanesha la brama profokoti la brandi kata la jade glavros kajik la bramba de kaskovra di da kesta. Oh hallelujah. Precious Father, we worship tata tongumba belio pe tokumisi kombo na yo bosamba tokumisi yo tata likolo ya nyonso moko te aza lokola yo ozali nzambe solo. Papa lelo tukutani matondo mpona bolingo no epa na biso matondo nkolo oyo opesi biso bosembo na yo matondi nkolo tokoyamba liloba na yo na komikitisa na mitema na biso na bokumikitisa tomikitisi biso mpona liloba na yo ekamba biso na molimo na biso. Papa liloba na yo enwetwami na kati na biso na kombo ya nkolo Yesu, amen. Gloire au Seigneur. Matondi epa Yahweh. Kwete bino boyei malamu na mokili bisika nyonso bozo ya bino nyonso bozo landanga siko na Afrique na ye tombeli bino boyei malamu na RDC boyei malamu na Afrique du Sud boyei malamu na Chine boyei malamu na Philistin bienvenue na Amérique na Asie Europe boyei malamu na Sud Asie boyei malamu na zo tumbela boyei malamu na baye nyonso boza na biso pona mabondeli ya lelo matondi mingi nandimi ete bolekisi ngongo malamu siko tokomi ngonga ya koyoka liloba nzambe omoni tokozwa ngonga muke pesa batoyi na yo pona olanda liloba oyo ezali eglesia ezali maloba ya koankuraje yo te me oyo ezali masanjoli na eglise virtuelle nazobeta sete nango po ete ntango yo ozoya ososola nini yango oyo ozali nango ezaka te eloko moko boye ozoya na kati ya mayangani mokolo ayenga nyonso toza nango kobanda na ngonga 14h ekozala en direct tozali nango ya mutu ya yambo na anglais na français pe tozali nango na monoko moko elobami na RDC oyo ezali na lingala paminoko oyo elobami na mboka ya RDC kasi yo koparticipe na mayanga nyonso oyo kosepelisa yo oyo eza malamu mpona yo kota nango soki olobaka anglais soki olobaka français malamu kota pe oyo batraduire yango pe toza nango pe lisusu na lingala ntango nalobi na langue nationale nalobi lingala boyeba ke ezali pe na lingala po toza na minoko mosusu me oyo tosaleli mingi eza na lingala okoki kolanda ngo masanjoli na nzambe na kokabola liloba nzambe na bino muke na bandaki olobela kondima dimension ya kondima na yo ndenge nini osengeli ozala na kondima. Hébreux chapitre 11 natangela bino verset 6 Biblia elobi soki ozangi kondima ezali impossible mpona kosepelisa nzambe po ete oyo azoyepa nzambe esengeli ayindima ke nzambe azali maloba ndenge nini alobi ye esengeli ayindima ke nzambe azali ke azali mofuti ya baye nyonso balukaka ye na bokebi nyonso oyo eza motuya mingi nayebisaki bino ke ntango ozokoma nango nzambe azolinga nzambe azali oyo alobiki azali nzambe azali oyo alobiki azali ye amikolobi ye moko azali nzambe aza tata na biso alobi aza tata milimo biblia elobi aza tata milimo nzambe azali tata omoni nzambe azaka tata na biso ya likolo te ndenge ekozala me nzambe aza tata na ndenge esengeli esengeli bososola yango nalobaki na biso lisusu nzambe aza bolingo te azali nzambe ya bolingo te me ye moko aza bolingo wana eza très remarquable esengeli bososola ndenge nini nzambe asalaka bolingo eza te komitia yango moko na esengeli eza te kaka mpona bondo wana eza bolingo te bolingo ekanisaka mabe te bolingo kasi ososola oyo esena oyo etali bolingo ososola nzambe azali oyo alobika azali nayebisaki bino
azali nzambe ya intégrité azaka nzambe te po ete aza bolingo mais aza nzambe oyo abombaka malaka na ye bilaka na ye nalakisa bino na makomami biblia ndenge nzambe ayebisaki biso alobi nazali moto te mpo nakosa makomami nazoya kuna alobi nazali moto te po ete ngana mikosa to mwana moto po nase repati alobi naza moto te po nakosa soki nalobi eloko nakokokisa ngo wana nde nzambe azali esengeli te koyeba boni makambo tozomona na bomoi na biso me nzambe azali engage pa na yo wana nde esengeli bososo nzambe aza engage pa na yo po ete engagement wana aza nango apesi maloba na ye alobi yeba ke naza na yo ntango nyonso tino na suka mokili elaka ndenge nini wana elaka ndenge nini oyo nabandaki okotisa eloko moko epa na bino me nakomaki nango te nalingai nayebi soke dimension mosusu ya kondima oyo esengeli osala nango eza kaka ondima keke nzambe aza oyo alobi ke oyo azali te eza kaka kondimelaka nzambe aza na intégrité esengeli ondimela nini yango nzambe alobi ke ozali nini yango nzambe alobi ke ozali mbala mosusu kondimela nzambe eza koyeba te oyo nzambe alobi apropo na biso wana nde kokoso mibale bakotambola na nzela moko te Amos chapitre 3 verset 3 soki bayokani te nzambe ayebisi yo ya liboso ozali na bosembo na ye 2 Corinthiens eza monene 2 Corinthiens chapitre 1 verset 5 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18 puis verset 21 18-21 alobi ke akufaki mpo na bato nyonso po ete po ete bango moko bamilinga na bango moko te tika nakende na verset 18 makambo nyonso eza ya nzambe oyo akomisi biso bomoko na ye moko na nzela Yesu Kristo apesi biso lotomo ya bosangisi nayebi bakristo oyo balingaka kozwa kaka makambo mosusu kasi wana eza bongo te eza malamu koloba na bandeko na yo lolenge ozosala ngo na kolandisa maloba alobi apesi biso lotomo ya bosangisi na verset 19 tala ndenge alobi na nzambe alaki na kati ya kristo asangisi mokili mobima na ye moko atie bango masumu na bango te oyo nde nalingani na ye biso nzambe aza wana te po atangela bato masumu na bango ye atangaje epai na biso mpe apesi biso maloba ya bosangisi oyo na mosala asalaki ya bosangisi bato na ye eza mpo na kokondane te wana nde sikoyo sikoyo toza bantoma na Yesu Kristo lokola nzambe azali kosala lotomo na bato na nzela na biso oyo asangisa s'il vous plaît bozala réconcilier ensemble kasi ye asomokaki te ye akomaki lisumu mpo na biso po ete biso tokoma bosembo ya nzambe nzambe alobi biso tozali bosembo na ye ntango opesi bomoi no epa kristo yo okomi kaka mosembo te wana eza malamu nzambe akomisi yo bosembo na ye wana nde akobengi yo abengi yo bosembo na ye esengeli ondima yango alobaki na bana ya Israele alobi na Hébreu chapitre 11 Hébreu chapitre numéro 11 azoloba s'il vous plaît tokende kuna
tolobi It says, alobi numéro 3 chapter number 3. chapitre 3 verset 1 alobi balingami basantu Cast of the heavenly oyo babenga libenga ya likolo for holy. balingami ya basantu oyo bazali na bosangani ya limbela ya lola An apostle of our kolandisa oyo abengisa na biso ya nkolo na biso Yesu Kristo. God Nzambe calls his children. azobenga bana ne basantu That's what he. wana nde azobenga yo. You know, sometimes you with people and So bato mosusu balobaka moto te aza mosantu, moto te aza mosantu, wana kondima ndenge nini yo kobangaka te ya koloba te nani osali. Telema mpo na yo moko, telema mpo na yo moko. Omoni insist that beta sete ke yango wana nde osali. Nzambe alobi yo ozali mosantu, God says that. Nzambe alobi yo ozali bule, Nzambe alobi yo ozali bosembo na ye. Once they Soki biloko nyonso resist, for example, we sing songs, banze mosusu toyembaka batango mosusu nice lyrics, banzembo kitoko, just a few lines, put out the whole nzembo wana kitoko song. Say amazing grace aboza that saved a wretch. ngolu oyo ya kokamwa oyo ebikisi moto ya mabe lokola ngai. You have been, Yo obika, you were a wretch before you. yo ozalaki moto ya masumu me yo obikaki, okoki osalela maloba na lisusu te. Once Kasi ntango yo obiki deja okoki koloba lisusu te. you're not washed by the precious blood of the Lord Osokwama na makila Yesu Kristo. Jesus, you are not God's dream come to pass. Makambo nyonso akala eleki. God's dream come to pass cannot be a wretch. Moto oyo ya ndoto ya Nzambe oyo ezosalama ekozala mosuki te. Receive. Yo osengeli obengama yo moko ozali mosantu. You may not look Okoki komona boye te, okoloba lokola te, okoki kosentir yango. Nzambe alobi te ke esengeli osentir yango mpo ozala mosantu. okay. The Liloba Nzambe ezali bosolo ya Nzambe, eza bosolo ya Nzambe. Soki Nzambe alobi liloba bosolo elingi oloba ndenge ezali bosolo wana ntango Nzambe ayebisi yo wana nde bosembo na yo mpe solo na ye yo olingi esengeli ondima ngo wana nde abengi yo. see, then Ya misato it's not just what that God, eza kaka teke Nzambe aza oyo alobi oyo azali. what God said to you. Nzambe aza na nguya yo esengeli oyeba yango eza ebele ya koloba God also, what God, oyo nini Nzambe alobi ke osengeli okosala yeba kokoki osala yango. what O Nzambe alobi yo koki kosala yeba kokoki osala yango. God said. O Nzambe alobi yo koki osala yeba kokoki osala yango. Philippians chapter number 4, quickly. Philippiens chapitre Epistle, épître ya Philippiens chapitre 4 et verset 13. Alobi alobi alléluia. says, I can Nakoki kosalama ye nyonso na nzela Kristo oyo azopesa nga makasi. Oh alléluia. this God O liloba Nzambe epa na yo alobi yo koki osala nyonso, okoki kosalama ye nyonso na nzela Kristo oyo azopesa makasi makambo nyonso this is what God said. oyo nde Nzambe alobi okoki osala. Alobi biloko moke te. Omoni This work misala oyo takes effect in your life once you ntango yo yambe makambo oyo yo koki kokokisango, okoki okokisango kwando sango na koloba ete nakoki osalama ye nyonso na Kristo oyo azopesanga makasi. when we say this is Ntango lobi yango eza makomami kanisa man who is writing moto oyo azokomeli yo ye akomeli yango na iglesia and in that na mukanda wana confession of what alobi confession na ye na mayandimelaki alobi nakosala makambo nyonso, nakosala makambo nyonso na Kristo. so what God says you O Nzambe alobi okoki osala ndima kokoki kosala yango. so Sikoyo you can be what okoki kozala o Nzambe adeterminaki ozala na mokili oyo parce que okosala nyonso komikuta yo moko te. I don't just Lobi makambo oyo boye nakondima te nakoyeba te ke nakosala okoki osentir yango te kosala yango. Nzambe alobi okoki osala yango. he didn't say Alobi te biloko he moke, said some things in church. He said, alobi biloko nyonso, okoki osala biloko nyonso. Omoni okoki osala biloko nyonso. so he said, I've been a Christian, but I've never Abi na mo Kristo nano nsambela pona ine desert te. Okoki kosala yango, okoki osala yango soki olingi. you can make up your Okoki mind kozwa that the mokano next na 6 mois oyo eladi na kotanga Biblia ya mobimba. cover to cover page. Page na page ko bande bandeli ti suka na kotanga Biblia na ngai bandeli. Okoki osala yango. Okoki osala yango. So you make Ozwi mokano so I want to learn about na zolobela bino certain kind of trade. na
na formation en ligne. Nakoyeba te soki nakosala yango te, nayebi te soki na koloba makambo to na yo moko. Zwa makoma pe milendisa yo moko, okoki osala yango. Eza te po ete okoki komeka kosala. Me yo liloba wana epesamaka mpo na yo. Nzoso bato bazoloba makambo oyo. Ata so bazokanisaki bazobooste yo. Soki bazobooste yo na nkolo. Zala booste na nkolo. Te makambo kitoko te bayebi so te. Elingi oloba ozali kotia na misala makambo oyo nzambe alobi okosala. Ozondima tellement oyo nzambe alobi a propos na yo moko. Ozoloba yango. Olobi okosala yango. Nakoki osala yango. Naza na église. Nakokende koganye ba âme balobi sikoyo. Sanza oyo moto il faut gagner 30 âmes. Nakoluka 30 âmes. Koloba te bongo. Okosala bongo te. Nzambe napesi yango matondi mpo na ngolu ya kosala. Napesi yango matondi mpo na ngolu ya kosala. Matondi eza bongo. Makoki ya kosala yango eza wana. Okoki osala maye nyonso na nzela Kristo oyo azopesa makasi. Oke na ekole wana ozokanisa ndenge nini obima ya liboso na classe. Okoki osala yango. Okosala yango. Kokende te oloba te ono nazwaka pourcentage ya moke. Koloba te na nzala moto asuka. Tango ozokoma na dimension na kondima kozala kaka na kondima te na oyo nzambe azali ke po ete nzambe ye moko alobi betya yango asuki wana te yo esengeli otelema na intégrité liloba na ye. Nzambe asala makambo nyonso na bato nyonso na nzela maloba so nzambe alobi eloko moko na yo koko ndima yango mpe osala yango oyebi. Biblia elobi alobi mokili mpe mabele ekoleka kasi maloba na ngai ekoleka te. Maloba na ngai ekoleka te. Tango alobaki na Abraham alobi nakotia yo mpe nakolendisa yo. Apesi maloba na ye na Abraham ye moko. Omoni? Alobi nakopambola oyo. Nakofulukisa yo. Azalaki oloba kaka na Abraham te maloba na yekitani Abraham. Wana nde oyo ozali na kati ya Kristo. Nzambe apesi maloba na ye na yebisaki bino. Soki yo ndimi maloba na ezozwa yo kaka tango yo osengeli okoma na esika nzambe alobi ozala ondimela yango. Nzambe alobi ozala bosembo. Wana eza nyonso. Biso tokote yango tango mosusu eza te mobimba. Alobi yo ozali bosembo na ye. Oza bosembo na ye. Oza mosembo pe oza bosembo na ye. Kobosa na yango te. Oza bosembo ozali pe bosembo na ye. Wana eza ebele oyoki yango pe ondimi yango yo ozali mosantu. Alobi molinga me mosantu. Alobi ndeko mobali. Tolinga oloba bandeko basi pe mibali. Alobi bino bozali basantu bandeko basi pe mibali. Komitala nasete komikitisa te. Omoni o mabe kosala ke mutu abika eza na religion andimaka kenzama nzambe azondima te o nzambe alobi apropo na ye eza bongo te oyoki me koleka wana koma nesika oyo yebi ke nzambe azali oyo azali oyeba ke nzambe aza na intégrité yeba peke oza ke nzambe aza oyo alobi ozali pe okoki osala oyo alobi osala. Okoki osala oyo nzambe alobi osala. Amoni? Nzambe mosusu abengi ozali mokonzi. Abengi mokonzi. Na Apocalypse alobi apesi biso akomisi biso bakonzi pe batoma alobi te passer ozo memango msika. Te Zambe aza wana full te oyo ye apesi couronne na ye. Biblia elobi esika maloba mokonzi ezali nguye ezali abengi mokonzi. Changement wana yo ozolukango Nzambe azobongola yango. Yo ozotambola sikoyo ozalaki otambola lokwa moto aza na confiance na kati na te Nzambe alobi yo za mokonzi. Banda ko bika lokola mokonzi bando bika lokola mokonzi
oza prêtre bando loba bando sala lokola prêtre nkembo na nzambe moto azoyoka mongongo na ngai sikoyo na azolinga makambo oyo eza simple azoloba yango kitoko me eza bongo te soki ezalaki mpasi ekokaki kobikisa moto te ye akufaki po ete biso tobika kasi na ntina yesu kristo mpo na ye mpe mpo na ngai ekomaki très simple ekomaki mpe facile ndenge nazoloba nazomemela bomoi wana yesu kristo azali religion te nayebi te ndenge nakolinga oyo ntina na suka kasi na motema na ngai nayebi oyo ezoloba nakozosala yango na nguya ya molimo ya nzambe omoni ozali esengeli oyeba ke yesu kristo eza apropos ya religion te en fait na religion eza problème okoki koyamba bomoi ya seko lelo okoki obotama sika nazobengisa mpo osala yango soki olingi osala yango loba maloba osima na ngai na nzambe mpe nsima na ngai ezala na sika olobi nzambe na likolo na kombo na yesu na ndimi ye yesu akufa mpo na masumu na ngai mpe asekwa na bawe mpo na kosikwama na ngai nazali na kondima na bosekwa na ye natatoli ke yesu ya nazarete azali nkolo ya bomoi na ngai nayambi bomoi ya seko na molimo na ngai nayambi bolimbisano ya masumu mpo na molema na ngai natatoli ke yesu azali nkolo ya bomoi na ngai nabotami sika kobanda lelo ti suka na kombo na yesu amen nkembo na nzambe boyei malamu na libota nzambe haleluya nkembo na nzambe boyei malamu na libota nzambe boyei malamu na oyo nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santu na ye tubeli oyo boyei malamu na royaume ya nzambe esengeli oyeba mpo na bomoi oyo ya sika na yedi yesu kristo tala ndenge yoka ngai luka ndenge nini okoki komikomisama na klase oyo babengi klase ya moboku te ezali aktivité na kati ya semaine tokoyebiso ndenge nini osala yango baklase ya kotanga ya moboku ekosunga yo mingi ekosunga yo mpo ete yo komplete école de base wana na yesu kristo komela biso se rassurer ko participer na école de base soki mpe okoki otanga na PCDL eza librairie digitale ya pasa Christ kuna okozwa bamessage ebele obanda otanga yango sala bongo sekasiko osala yango eloko mosusu biso tozokila mpe tozogene oyo eza mokolo 8e jour na biso lelo soki nano gene te biso tozosala yango mpona 21 jour okorejoindre biso lelo lobi tokokoba pino le 3 février biso tozokila bilei mpe tozobondela okoki ozala prêt okoloba na kozwa bapoint de prière ndenge bozoraconte chaque jour okutana na biso mpe ndenge tozobondela tozokumisa nzambe oyo ezali eglise ya ndenge nayebisaki bino soki oye boye topesaka mabonza na biso okopesa mabonza na biso na yo na espice okoki omona ndenge osala yango na se wana okolanda yango okopesa mabonza na yo na nzela espice pesi yango na espice ezali pete kosala yango sekatire ke osala yango et puis code machin na biso eza ECW6 soki ozali na RDC okoki kopesa na nzela ya M-Pesa eza rapide okoki omona yango code eza wana opesa yango okoki osala transfert wana badetail mpe eza wana opesa okopesa na Airtel Money badetail nyonso eza wana nyonso olingi
something that is luka oyo ezali malamu mpona yo opesa matondi na nzambe ndenge nini oyoki maluteya oyo na kati ya mayangani ya lelo nkembo na nzambe sikoyo tozali na fille de guérison ezali koya kobanda le 15 tino le 17 mars ezali croisade ya munene na mokili mobimba na mosala nzambe na biso parce que Christ pe nazo invité oyo spécialement invité pe bato mosusu ekozala en ligne tokozala na bacentre na mokili mobimba mpe na bamboka nyonso na mokili mobimba yo koluka centre moko physique okoki okoya yo koki mpe koparticipe na mayangani wana rasio toka koparticipe finalement toza na rhapsodie de réalité oyo eza dévotionnel moko na mokili mobimba oyo eza traduit na minoko ebele okoki kotala na écran na ngoka nyonso ozwaka rhapsodie na yo otangaka otala mpe ndenge nini okosponsorise yango ekoma epa na biso nzambe apambola yo eza dimanche malamu mpo na yo bomoko na yo oyo semaine oyo particulier ezali semaine ya kembo munene mpe ya bokonzi munene ngolu munene ya nzambe na kati ya bomoi na yo mpe ngolu ya nzambe eza multiplier na bomoi na yo na kombo ya nkolo Yesu munduki moko te ebongisama contre yo ekoki kofuluka kembo na nzambe ekozala likolo na yo ekozala mpe likolo na yo mpe ekobatela yo na kombo ya nkolo Yesu yo komata na bosantu na ye mpe yo okolonga na kondima na ye na kombo na Yesu Kristo tokokuta na semaine oyo ezoya nalingi yo mingi nzambe alingi yo mpe azala na yo tokutani poso koya